Oui, merci. Tous en a pas si tous la makasi. J'espère que nous avons mon quartier ça va te belé. Tous en 6e jour yango banama ekotaki donc suite ezate ya malonge ezate dès tous en ba voiture eza na se ya mai batu misusu bakufi bake misusu tozo mona bango te. Tozo baninga osala te en tout cas tozo regretter makasi mawa eza makasi a na quartier Vallée na Masina na quartier abattoir cité Vallée. Tozo la makasi. Nous sommes même le président Weranson, nous sommes ambassadeur de la paix, nous sommes président Sungara Mingi, président Weranson. Nous avons un message au gouvernement pour nous, en tout cas. Et là, nous avons maman bana, nous avons un bétage. J'espère que vous avez une image. Donc, nous avons un bétage, bana miké, bébé, nous avons ni soutien à bois, tout bakoufi. Si nous avons même nassé à maï. Ma voiture est en assez à maï, belé. En tout cas, nous avons président Roy Ranson, le roi de la forêt, ambassadeur. Na souci oyo azalaka nango epai ya population ya Tchangu yenani honorable Rola Kiki oyo bana Tchangu bamesana kobenga ye matembele ya simandako ayaki bongo ko assister population ya Tchangu suite ya inondation oyo esalaki ba dégâts obanda na pont ya rivière ya Njili kita na avenue Vallée ti côté ya rail esalaki bongo ba dégâts matériels ya défoité tala ayaki pe ko assister famille moko oyo ba kufelaki papa docteur suite ya inondation oyo salamaki na rivière Yanjili. A côté na mai atamboli na pirogue nyoso wana pona koya ko secourir population ya Tchangu oyo ba votaye ayaki bongo kotala bango pona inondation oyo esali ba dégâts matériels na ndenge de fois te population ya Tchangu batikalaki simate ba pesaki bongo longonya na honorable Rola Kiki na ndenge ayaka toujours tangu bazalaka na pasi yokela biso eloko oyo yaza mama mapasa azana bana mapasa mibale dona butu wana ema ebandi do dega do to ya pe lisuku na ndenge moko to solola to yotala bino live amona pe condition mino bo vivant bongo ça va bana mapasa wana komoni pe to kitana descente wana baza wana noto sala nyo zo wana sauver na merci papa po bozomono clôture porte bozomono botala ndako na kati wana jeep ezali car ezali donc bozomono so boye awa omoni awa ndako wana eza ba fenêtre yebisanga siko maya boye eyeba 2 heures ekuti bat na se apungu olobi mama 5 personnes bakufi na bilongo tala portail oyo ya vert oyo nde place makambo ezalaka na porte ekangamaka mais baka na premier niveau yango wana ndeke wana marete wana bato ozali na bango sikoyo bato tobimisa bango bafamille oyo totaki kozwa azobima ya fale bozongisa oyo bozongisa bote opo wana bato wana babima na bi bozongisa kiba maloba pour honorable Kiki un service à Saheli Bino. Merci beaucoup honorable Kiki na ndingo tini ba boîte yo sauver biso malgré bablo et Kiki na ngoma ndinga ke no papa merci na o salina na elo wal boso ndingo sini biso na kata mai. Merci chief. Merci maman maloba pour honorable pour na makambutu nani azabo papa la ngai mwana ko ba mingi sate bioke choli ya bana ya ngai moko ba valisi bani na mukanda la ngalo pango papa la ngana osuka wapi bino leta ba boto la ngalo pango wango na osuka wapi na tata te mama honorable Hollande le problème a Hollande là to bokitsa batu ko bokitsa batu papa na sepeli tanga na connaissance osani oza papa ya bana c'était makasi otindi ninja sikatenda na yo mo pe personne otindi basi na biso bakita bande ko biso bakita bana bakita merci de sauver molimo papa na mama zemi na kokolo batele tinyoso kiei na mbongo bomba tinyoso na tika ikadeli puta ona mwana
Honorable akokita akomona bino. Honorable akokita na ye. Akoya pena visiter bino. Wana za muta batu tinda ki ba boato parce que ayebi ke azana batu. Wana bazo vivre. Honorable ayoki bino. Mais pas non nyonso bakufi babwatu doki yango nde sauve bana des arbres totika ndo moni biso eloko te bilo nyonso ekei papa bilo nyonso ekei eloko oli ezate totika na bana ndo moni biso boye. Merci papa. Biso magazine na biso tokosenga kaka na président Fachi Beton atia honorable Rolap Kiki maboko po mutu ya koyende soki bazadi awa mboka na biso ekobonga. Honorable Rolap Kiki topesi yo kaka longonya kende liboso heki yo. Oui. Ok, bon, attention le bobo. Tiko batu to bimisa bango a famille oyo totako kozwa. Oh, bozomono clôture, porte bozomono. Merci. Bon, on va d'abord à la biso et à parler à Bino. Quand on a biso à Kao, quand on va essayer à passer la passe, jamais on va faire. Il y a pas de délai. Il y a maille dans maille. Maille dans maille. Il y a Félix. On va à Bano. C'est mieux à parler à quel âge on va. Merci. Bon, bakisaka bino nyonso. Journal lobi to yeba nini to sala pona bino to roleka. Depaka maina depaka bamba otina ndani. Otina ndani. Omonike ba otina ndani. Expliquez mon cause ba bien. Nani azar? Donc tu corne mon anité hein. C'est quoi mon anité papa? C'est quoi mon anité? Na sete ratongo. C'est quoi mon anité? Na uti konza dala. Na uti luka. Dam suzu. Batu ba moni ete. Bande komo balabaki. Makangi mutu moko kote boy. Na kimi mbangu na keko tala. Kangi mutu place ni osa. Kimi mutu na sebo. Na mai. Na keko tala ezaki yete. Ba kufe belé. Comme ezaki bilongi bango balandaki na cadre batala soki ezaye. Batali kezaye. Ezaki yete. Yo na otambola butu da musuzu. Bande ko ba otambola na boatu. Pesa biso ba coordonnées soit aux numéro bino bozana ye. Ni elamba ni eloko tato choli ndaku biloko nyonso ekei biso totikali kabo ngana mwana kabo nde ozomona honorable totikali ka papa bosunga biso. Effectivement, tu as ça tout par rapport à drame comme Elbison à Massina. Vraiment, ça n'a pas si na bimisina maya misu. Tina ngonga oyo tozolo ba famille belé bazali kolo ya batol. Maye komiti likolo ya batol.
donc oyo tokosenga na bakambi ya ville ya Kinshasa bameka kotia misu na quartier abattoir précisément na vallée basuka kaka na boulevard Lumumba te. Situation, je vous dis, c'est catastrophique. Komoni tokomi awa mai pezate tosali en sorte que batu nyonso baya bazwa mai awa pona muke obiso tozwaka totia forage et permettre biso bandeko nyonso baza kotoyo bazozwa mai na bango. Tokosenga na bakonzi appel nazo senga bakonzi bakambi ya ville ya Kinshasa. Monsieur le gouverneur. Ok, tozo pesa message na député na biso Rola Kiki. Ok. Yemo ko amoni déjà abordement ya mai. Pe bato ebele omoni baza na kati ya batol ebele mutu moko mukuna akufi kuna na se kuna. Mutu akufi aza na mai. Takufi. Mutu akufi pe na se kuna. Bande koleka bibembe bande koleka. Ebembe na nanu emonani te. Nga nazalaki te tozalaki na kamba nazongi ka sikoyo nazongi na poko awa donc lobi na ntongo tozonga mais en attendant tozozwa bacoordonné ya mama po baza na place ovanda te biloko nyonso voilà olingo pesa message in deva ya député provincial papa député asunga nanu ata na minute basunga nanu ata babwatu toye na bambongo mbongo yango bazosenga ba $10 par tête toye na mbongo tozonga nango po moyen eza te bazosenga $10 par tête. Il faut aller top futaka $70 bana baza seti kuna loba honorable bazo senga biso $10 par tête mais toye na mbongo yango ezozonga bo ede biso nanu ata babwatu eya bato babima nanu bo pesa biso ata babwatu bo pesa biso ata babwatu tokoka te bimisa batu $10 bazo senga mokonza yo gloire balusa image otala banda gloire image banda Baso la maman. Baso le laisse. Bonsoir. Bonsoir papa. Vous êtes devant ya honorable provincial ya Massina. Message joko pesa pona ba dego et salami na niveau ya des bonhommes Massina Angile opesa mo message moko. Balukela tout na présence honorable. Balukela biso ka solution pona badiki o papa. Badiki o so batongeli biso nde kokozo tokozwa mwa kimia mayo nde koteli. Tondi mate kota na boete. Biso tolela bana bapara bakuna kati. Tozolela pona bapara. Biso to biki po tozaki libanda. Bapara bazala kati banda lobi baliete. Banda lobi ya lobi banda 11h. Baluka soki mayo ekiti batongela biso ata badiki baterase maeto ekenda kata bongo. Inonda kweza. Biso ndako eza na se ana kati ya. Mona na kute, mona na te. Na boîte nde tokoma mais mona na te. $10. Bon, ba bimisa bato ba senga $10. $10 mais soki olingo kende ozwa famille, c'est $50 pour na famille mobimba. Oza devant honorable loba honorable sunga papa. Sunga biso pona badiki na minitio. Kuna batu musu bazana kuna na badimiki. Toko koma kuna ndenge nini? C'est mieux toko mana kuna. Honorable Rola Kiki, honorable Yamassina donc. Voilà, député provincial Yamassina, honorable Kiki a eu visité. Voilà. OK. OK. Obela bana bazade lupango nango yango wana. Lupango nango yango wana. Naza malamu te. Émotion tala ndenge na ko sumpisi. Bana bazana ndako babimite kandolo. Epa nanga nazana ikona numéro 3 lupango nanga yango. Papa kandolo. Nazana ikona. Epa nanga yango wana. Ozo mutani numéro moko mutu moko. Ah wanga yoyo. 0972. 16 09. Oh, on s'appelle numéro 0972 26.
noza totobolaka bango merci totobolaka loboko tobolaka liboko tobolaka loboko tobola loboko oya namoni bino toyemba siko. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.